Oui, bonjour, bonsoir, fidèles téléspectateurs. Ça dépend de l'heure que vous aurez l'occasion de suivre votre émission. Awa Bisso, l'émission le plus suivie de la capitale, l'émission le plus suivie de l'Afrique sur Miss Girl Télévision, Awa Bisso. Encore une fois de plus, fidèles téléspectateurs, je reçois pour vous un grand artiste de notre pays, l'artiste comédien. Il s'agit de l'artiste Hiro, président Hiro. C'est avec lui qu'on va essayer de parler un peu, c'est-à-dire l'artiste est le plus court de tous les artistes. Donc, il est à côté de moi. Avant d'appeler déjà Mbote, ingénieur de game Ngoma. Alors ça déjà Marambou so, tous en président Hiro sur ce plateau. Alors on a pesi bateau nyonso ba soutenir abiso Mbote, na pesi pe bon Mbote déjà à les boss bionique Ibanda. Notre directeur est Zéphérino, Loja Zéphérino Ibanda, notre patrocinador, au nom sous patrocinador, les boss bionique Ibanda. Un grand merci aussi à Bishop Papi Alphonse qui nous suit en direct, qui est à France, en direct de Paris, hein, en direct de Paris, na Pessi Bongo, Papi Alphonse, na Charlie Luboya, Mbote, et sans oublier le boss Josso Mambimbi, Josso Mambimbi, na Pessi Mbote Sirozali, Ben Josso Mambimbi, na boss Simplice Malonga, na Pessi Mbote, et Siga Izwamiyo, Bongo et pas ya Die Lema Chara ya Nzambe. Mi Fleur Mbezi, tous un artiste Hiro, à la plateau na Pessi na Mbote déjà. Bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir. Boni. Vraiment, ça va bien. Président, tout selon la mouni pour le bas pémino que belé. Bon, premièrement, naza muyombe quoi. Ok. Na fande ming na ba Congo, bana ba Congo, vraiment wa bususu ba ebinga te keska. Kombo ba ebinga mingi na kombo ya Hero Man of the Man. Hero Man. Hero Man of the Man na boma quoi, mais naza vraiment congolais na muyombe 100%. Ok. Donc si on a kiyombe bato balinga awa biso bazo na Mbote siko bato nyonso ba lande siko na chela na ba Kongo mobimba ça dit bazo Mbote na ndenge ya kiyombe banini yemo nanu vraiment nimba na Mbote ko nyane veka mwene Jacques fumu bintweni vraiment mwene Jacques aza lokola balo banini ko comme si na Kishasa aza lokola Weranson. Ok. Alors Weranson oyo biso aningisaka o aningisaka biso na loketo. Ok. Na ba naissance wana vraiment. Mwene Jacques vraiment place wede unkalanga ko Congo Central, précisément ku Angola, mbochi dak baba Lubana. Deka dizimanga aiba dingumba dia ko didio. Bo bankama ke mwene Jacques ko mundeko. Mbote za kundukubana. Bedi ko di minu pangya ko mwana ko Hero Man. Unambanza ngevika zepa ko bobo ken. Vraiment on est amno nini? Wa bankamba kiyombe. Kiyombe pena? Kiyombe pena. Ok. Kiyombe. Il faut faire Kikongo no? Ben mike oui naza muyombe naza lo bape Kikongo. Ok, siko ba Kongo pe lo kwa piso to za ngama ngola wa. Ba Kongo pe mana ke yemo ko. Ba Kongo. Nakona na nani? Titi Sako kwangela lele kuna boma. Bambote mingi ina ndeme Simba boma mvimba. Bambote kaka munu pangi na ngeyo ina meza bana kumbu ya Hero Man na mini jamuke na awa na kati na ben na Luanda. Zambi satsaka mume kuma na awa male mbitala kaka ngimeni meza mutie kivanla. Muke awa na kati ya Angola. Ya Angola. Très bien, il s'appelle l'artiste et comédien Hiro, le président Hiro. Tout cela n'est moi mouké, tout découvrir ensemble avec vous. Alors, président Hiro, il s'allie déjà moi combien de temps n'engue aux Angola? Ça déjà plus ou moins 8 mois. 8 mois depuis aux Angola, ok. 8 mois déjà. Ça déjà 8 mois. Koya nangai na yela kina nzela ya lufu kwa. Nzela lufu. Nzela lufu yi. Ok. Sko koya ngo na ndenge pe passer ku kote na mboka o. Ngai avana longa kutu mboka. Papa epsa ngai ke ngamo ko dena la epsa ke ja papa. Papa,
ngai faut na kitembo parce que tala ka mbongo na biso quoi. C'est par exemple si kelasi. OK. Kotanga otangi no bien siko po ozo musala vraiment net na batai na biso boye. Ya mo pasiende konanga pasiende na kongo kuna. OK. Bato bayele baleki na nebele. Vraiment. Et là on peut na poser ka père nanga za boye. Na tai nanga se par exemple na kena politique. Politique vraiment ya vraiment simbate et simba na côté pa. Mais juste kaka nako côté nanga place nous c'est si mais la vie on sait jamais. On sait jamais oui. T'as quel nom? Tante na matananga et pas ganser na Londa. Voilà. Ganser pandémie oui matano vraiment et simba. Na mati Londa précisément pas na kutana mama ya étoile. OK. Mama étoile akuta inanga vraiment vous comprenez lingala ya président ya moi jabani. Andram fikela ba il mfela mo parce que ngai lingala vraiment na ko ba sasa nini. Ngala na wa yebelongo awa parce que biso eto mesani mingi na mayombe. So par exemple muta alo ba lingala to mo lelo lokola étrange moko boye. Tabisote voilà. T'avais 12. On avait mal 12 parce que nga lingala vraiment tando ko empêcher nga. Vraiment. Na mo le lokola mutumo baza orgel lendo. Vraiment. Nzo kande na comprendre na comme na mboko ate bange bampange ya mundu. Ouais. Ala ande kona parce que nakutani na luki mukongo na maimo na katio na zaka ngo. Exact. Asatete. Te bato mangala pe baza na bango. Bon, c'est que biso na biso. Vraiment. Net pe émission ezara awa biso. Net awa biso. Awa biso. Vraiment. OK. Kikongo na lingala zaona. Kasi awa biso. Awa biso. So soto bito chonga na Kikongo ezala ndeni. Bodo kenonga to na Kiyombe soto awa biso na Kiyombe. Awa betu, vava betu. Vava betu. Betu. Neke biso. Awa bina ezala biso. Na Kiyombe. Awa la sike na Yombe vava. Biso. OK. Awa betu. Alors, tu sais déjà 8 mois en Angola, président, et ça plaisir pour Nabiso, état qu'un homme. Donc, sachant que nous sommes le peuple nomade, chacun de nous est à Lukara ici là, puis à revivre bien. C'est dans l'histoire, hein, les passés n'est que l'histoire. Hein, donc, c'est l'aspect le plus important dans la vie de l'homme, la vie de chaque jour. Oui. Oui, awa, il y a Arte, j'espère. Il y a qui nous a collé le vina le tag et moi mobile mais il s'allie qu'il faut la sabatu donc eloko sali po ememanga na mboka na exagio bien avant que na salisaki ba classe nanga na Congo. OK. Na sali mais na continuité. OK. Aya merci à epsinga ke simba nango awa nous en aura D6 sur ça option. On a ça la commercial informatique. OK. Oui, on a ça la commercial informatique. Si sango awa na si sango na boma. Na boma. Après nzamba sungi na sara bensinga na mboko. Hein? Sara bensinga na mboko. Lelo siko itaki artiste, au sala makambo pino reva kana vie na au sala ou soit tu le fais parce que les circonstances mo pour yo mo comprendre que vous êtes non art non. Bon, na oloba nini? Na sujet wana olobi. Oui, banda na mboka batu mingi batalaka nga nga siko elekela nga. Voilà. En plus soki kana ozo tambola batu ebele batala nga. OK. Na eba ke soki tai na ngai po mbose nga na mona nga tai na nga naga normal lokola yo. Oui hein. Na nga mukipuse na nga vraiment. Na kontango te na eba na ke oui. Na mukuse kwa mais na mona yo ke ba ponga na banga na nga mutute. Vraiment. Ngai ota la président de la République. Voilà. Donc tu es fier il y a na taille o yo za ngo quoi. Voilà. Parce que okosala comme si président moko boye. Président de la République, non? Donc, tout par exemple, le président de la République. Non, le président de la République, mais c'est respect. Il faut ça là, voilà. Mais, si par exemple, au Yéninga, ça se moque, ozo finganga, on manqué, banini, on se manqué par rapport à la taille. On a que n'a pas nazanga moi impoli. OK. Yango, ngai na sipa, ina respecta kamutunyo. Nyonso. OK. C'est ma logique. C'est-à-dire yomoko ni na complexe ou c'est général pété par rapport à la taille na yo et puis la taille ne fait pas l'homme hein. Oui, vraiment na oloba na nini la question au tuninga vraiment. Na taille nanga na oloba lo met fois.
na mona ngo normal parce que o mutakela biso to ebiete ozompanze vraiment to ebiete ndimtu asalanga bosiko est-ce que ngai na ko kende ke winzambe comme sanga mulai quoi no ninga na sabo na ko baka boy pia za bongo ne nzamba salanga na taiboy ngabe so ba jan you o ba ko benga ngake na kende na ko dai ka boy danger ko na ena lebe bana na botama ale makemba ponga biloko kolianga na kanti ora so lia ba petit banini pesa ate makamala vema petit wana vema eza par nangate parce que ba petit peut-être so ba boire saka yo banini ba ignora ko tondeni mais c'est normal parce que otambo ana mnechikonechi ndenge na système ya quartier voilà ozana ba petit oui ba emoko ba ignorance les kaname pour dent pour dent et les kana motema parce que vraiment mais c'est biso bataille boy pour ça kana motema monene ça vraiment monene ça passe on a constaté mais la message déjà vraiment la message vraiment oui mais mon petit Shiraza na e banini ils ont coûté ça to vendre te mais mon petit Shiraza na oui petit chéri yo posa musique petit chéri wa yo mo pe na go tel sao amus collègue en raté ouais OK na c'est ta petit mo boy on a la zone comment na c'est quoi et non que ça la pona ite mboka na bomba na ko installer na bomba kama mtakim sanga papa bisanga nego sente mwana ba azana troisième desmante wasi ngana zaki na 4e yo ko okina mboka papa kim abominga na sambetu mwana lobi ifo omatabo boma amachinga siko na mutuka oya bandika oya kimemba bandika mwana yupu yo bomme azuka maso ina ka oya bema bangol bokoko mboka ai singa yupu yo mwana nanga kende malamu après na ke installer na boma mais na confirma kimia kuna pera dose kwa makambo papa mwana bota mate kuna na sima abotami après avoir na sisi baitidi na nga na zongi pena na pepele na même moral na papa bokilo papa bokilo ndeni zonga na ko se prete que mage mais c'est mo ko ezalaka mwana kende siko ye wapo mwana bébé Cynthia oza bébé Cynthia mwana na ko mwana Cynthia akom na jini déjà ana tolo ba otoza année 2023 aza déjà na 6 ans 6 ans OK azuita ina yo tota ya mama bango ye vraiment ça moulaye wana ta mama na ye vraiment wana ta mama na mengate mais formule vraiment zanga donc face tout mamutu petit man so kutoza la ta vraiment lingi sala nga bufa parce que biso na lebo tena biso pere abota biso mbale bana mbale OK abota biso mbale kaka ngai mwana libosa mobali après na sima petit frère nanga André oui OK mais André pe azani André vraiment molai na bati papa pe azana normal mais André aza molai kolega biso tout mais pe azana taille normal mais André habité pour ils sont tous sur tikango parce que eza molai est-ce que ils sont tous tika eza molai vous avez to kota pe na vie privée ya présidente to rande na chila kuna donc kisi eza loko pamba est-ce que ezatike papa kotaka mo banzela moko boye ma ba condition moko boye pour André Bimamulai eza yiwa bimamukuse neti na sujet wana point wana oui ngai na loba ke na mnicho ma papa po akoma na niveau ke abotanga asenga ngai OK asenga usenga po papa aboti liboso mwana mwasi Yami balé moi si. OK. Troisième moi si, quatrième moi si. Papa le non. Ça ne va pas. OK. On va sa vie ngate. Andor. Donc la famille nga na posa moi sa bote la nga. Mwana mobali. Alors, papa, oui, maman nga babala eve mana. Wala nakala. OK. Na kala ke père remeke oui chamba. Akaze ya bien kwa neni yo. Bakutima mboka ndenga izile kaka ndenge kende pera kenda so asala baka mnosme ni comment ça fait-il moi na ngai et moi sinanga abota te moi na abota moi mbal te ka musi na posa ya moi na mbal parce que
père na biso eloko aloba mingi ngai bana basi basal bino boko kena bino me bana ibali bakotika la kaka nana posa ya mwana mobali kola kola mukanzambe papa nanga en plus na azaka guitariste na église ya catholique mama na guitariste oba ibe na Batambeng mais sore iba na Batambeng bo ibe Batambeng mama na guitariste so azanga na église vraiment mobulu fama fangazi nzamba suika neza kola muka mikudi moko boye kaka neza kana kala mikudi oba bikola kana begizi ya ba pepa longo ayako pesa révélation et papa na ngai ke to kende na église na biso ba peso prière papa le na église oba lata basaki ngana ke kuna bana kude imbécile la bino ngana kanda vina nga o me mangana église o ya ba saki ça ne va pas papa première fois à mon angle normal deuxième fois pe ali mo alo tindoto ndoto réussi révélation yimo ko sentite nakenan akeila akomika na porte église a monité église déjà na finga ka bango apesi betango na bango kola na bango finga église ona mingi vraiment aleka nimba moko wana siko histoire père azo betela biso wana biso na to ebaite père a bisi biso troisième fois na banako bulena ngage ndoto na bango na négliger yango yimu amo asante ka boye mutu ayeko a croiser maboko neti aza pola mutu munene a croiser maboko na fenêtre abenge papa Robert père a répondre ingeta malongi bete kuvananga on a le bama Quintane parce que na prophétise yela ezaga Quintane neti vofa wenda kunzonzambi ipepe yanlo papa alio kivua wana mbo alobisa alobite te bandoto yo na neglijango te voilà alama pe na tongo te atali air ba 4 o eza ndoto te mais o eza vision ake senga abolimisa vraiment na moi ba bebe nga bango banlonge ba porte église fongoli ba yambie vraiment que na posa na solo na pasteur église tala boy onini te na posa na solo na mama mbikude oyo ayelanga révélation wana mbikude atali sie après révélation ba pese prière kan ninge zagi wana abite luka voyage okende pa tata wonda esika zala papa le tata wonda bien nchamba ça va problème te nde kuna akenda ikuza makambu wanda akenda ikuza makambu zuma kamuti pe isali peke mampe fumami ndenga kenda zemite lisusu ba mwa mobali akutani isoro esili isoro abitele bisoke ayekula tata wonda afandi na ki na libanga pata wonda lecha lobeli yake oui papa Robert ndizulu yayenge na yambi ndenge moko ya bien vraiment na monike oleli mingi mais oluka bana ibali mais poza vraiment na kondima na elikia ke mona liboso na pesi yo moko pesa ndoi Petit Robert Petit Robert ya mibale pesa ye ngamoko wonda yango nde petit pa nanga komboneza ande wonda yo skoza iro dondo ya iro mano neza basirno kwa eto mesana po ezaka sembo boy bashino bayaka na mboka na Batambenge ba ko installer basoko kwa nta basoko alors ba mona bashino ba oleka iro baba sipa nanga fo bazonga pena man charge kwa na kuna kota na sote wana apeso na ute kole wala sikutala kaka moje de kaibiki na mboka danger ça ba idea ya ba classe na bino bo ondotanga na bango bazota mo bambote sala bango bien oui bazali ke yo zono ba côté quoi misalanga ovement to bana oliane mingi kolala moka misedi el mwela na boma mbote yako non balu apese bambote Charlie bambote na bino bali Fonsine mbo baza ibele na intervention na yo auteur koloba que non tu pensais aussi un jour de faire la politique aux la politicien banini et tout wana vraiment politique vraiment na lobaki te ke tunatala politicien on doit songer pe un jour aux allons wana na tuna ke so papa papa episinga mbo ile mana imkusa na oboye mboga oyo esenga ke ilifoza na ndeko na yo swati
noko na yo aza deja mokonzi nde akundela yo siko biso telema tozalaka na bango te azalaka te mpe na ntango na ti lelo mpe bazalaka na bango te tosala nini te vie monde eza monene todebire kaka nyonso ekokutana na nzela biso yango te nde tosala donc yo kuta oza te kosala art oza yo moko nde art. Alors président, on va vous proposer d'abord cette image, il y a extrait oyo ya moi bagagi mobo nazomona mona trop na ba réseaux sociaux. Ah oui, ba chaque yango pour to mekepe ko lakisa yango et puis na tuno question sima ya vidéo oyo. Awa vraiment awa to misiko na Luanda. Awa nde makambo awa biso na Luanda vraiment. Ba Luanda to se fizaka ba Luanda. Vraiment. Petit à petit l'oiseau fait son nid. OK, yango vraiment botala bino moko ndeto loban sinante lobite. Nante lobite. Ba yemoko ba meme bazali ba abaya. OK. Yemoko chef de guerre ba balingi. Baranganga yemoko bazali awa ye wana. Ay bana Luanda pas de. Oui, pastora lakini taka moja sendenge za pe emoko yakipe mnagina mukate una pega daka po ele kamba moko po eso ngote pote beta sena ko dae parce que na ko libulu ni libumesuke ko beta kamba moko ele kanamba moko odo zere ka no okipe miame olingi no te olia ele kanaka bongo po da me ko po da me mais o sela on peut volo bani d'accord ele ki boua. Très bien. En tout cas, nous, sans flatterie, nous sommes derrière vous pour nous soutenir pour la vision. Oui, mon Angola, mais tu vas penser à remonter l'équipe Oyo. Pour bando salana nous, bagagi aboy, ça dit comédie miwe. Idée wana président. Et maintenant yo neni. Style vraiment na, j'espère qu'il y a et pas mal salanga chariot. Charlo oyo akufaka. Charlo akufa. Charlo. Aza masalanga yi yakala. Papa na yo masana yo. Président. Aza masalanga yi. Aza masalanga. Magetu. Obi aja Charlo akufa la. Ajiye aza nango bonga ajine aza nango. Oui, c'est nous. Oui, bah tu m'entends na TV baba. Oh munini au président Zoloba Nzambe. Donc s'inspirer pas Masano Charlo. Oui vraiment. Vraiment na donc il va style yo. Na de bimisi yango po esunga bana Angola mo pe langue nanu. Lokwa langue pe anatanga langue kotaka. Bukadu. Yango vraiment teso tu as fouillé tu bato sexana ba bangu batutu. OK. On ça pona batu nyonso do atabota. Ata muta ayo kanelangi ke bani. Ah, la baba ki nani vraiment. Oko sepela nango vraiment. Il est comme si biso Masano Charlo, paix à son âme, artiste Charlo, depuis le cabanini ti bayo zongi soli susu pas président Hiro. En tout cas, félicitations. On a misanga ya kati. Vous avez pas mission congolais siko est-ce que oui bon on peut moi presque tout. Ba vous en êtes moi génération non. Nago c'était le peu ba masananga ineti Weranson aza masananga Weranson de la forêt Masano masananga vraiment JB masananga yi Kofi Olomide masananga yi quoi d'accord Aman aza masananga yi Redi Amis on appelle aza masananga Jean Koubal ona yemo wa jaebi ama nga kala chokos le Jean Koubal kala la alors maji baza masananga nzambi bo génération Fali Poupa di Cap la merveille Fali nako comparer bango na ba faire ngola baza ba petit nanga ba petit siko nenga ozo poza nga ba blog moko boye est-ce que yebi aji nanga nano
Il faut non moni. Songa je bangi sanga yi na mo na plateau. Par exemple moni mutu na plateau na yo bango tu na kai ba ke sumo ko boye ya bana mi kotala mulai na ngai te. Omoni yo voulez. Est-ce que oyo na waza ba petit ba ya faire gola na tai na ngaboy. Ngana za na pse bien. Ke ngai naza master ya chariot. OK. Ozompan? OK. Ngana naza mwana kala tongo. Ozompan? Aseke soto che ba génération ba to yo tandi ba massa na yo ba vijo sa nyoka longo. Wana nde ba massa nga. Ve na yo to massa na yo. Asa master na ngai. Oh. Ona zolo bela yo ndimela nga. Ozompan? OK. Ndimela nga. La taille ne fait pas l'homme. Oui, président, oui, moi, tout le monde qui a moi, bagadio de Jésus, ça l'a bien en Nengamboka. Parce que le projet Zanine, le projet au groupe, aux Anangobani. Le projet déjà, OK. Le projet déjà, ils ont déjà, ils ont les gars na ba TP, na page, ba Facebook, ouais. Ba Imo, ils ont ba TikTok. Mais, naza pe na makambo. Na ye na makabo bato oke ba benga gato ba bwa kilibanga. Ngai vraiment ngai ne on appelle bani ngai ne moto na bango. Do ba musicien ba nani yo mto simba bango. Bo makabo simba wana e depend na yo. Oh, OK. Ko simba wana depend no me ngai pe nazana quelque part na pesa pe makambo. OK. So ko ye ke oye be wa shenga ke ake hiro man ingeta mbonga be ma na pesa makambo. Zompanda na pesa kama makambo be ma ya osana. Pesa mbona na konti bangote parce que ça ba misetu. OK. Ba kikingandi o pasi pala. Ngai nde mutu na pesa muko kolona pe na mona ki ba bali ba toleka on na tableau awa ba na plateau na nga plateau na oba menga quoi maître spirituel maître spirituel OK mo kolona ouais ba wana ba ya e bana nga oh ngai nde mutu na sala ka bango po bazala bango ba ya chez yo ale bango pe ba pesa batu mususu ba travail bazo bima en danger moninga ngai mbo na kulo bana nte bango ba oba yebinga déjà OK ba yebinga oba yebi ke hiro mana tanani OK bango ba yebi donc ba mettre spirituel ba mlamno de style ye moko déjà longo ti ye moko ami longo na ba Congo est-ce que ça raconte na bino donc pas la bino moko atana mpoka ba yebi hiro mana tanani ozompan OK ba yebi nga siko président on nde babilo zo sala bo ils ont voix te baninka koseka siko bandu boka ba mabanga ndenge ni po ba yokanaka mabanga bakamoteli bon boli msanga pembe na lingala parce que nanga kingote juste OK na yo yebe la lingala awa OK eloko oyo ko bwaka oui makambo ko bwaka vraiment oui oyo tena na style oya ya mababa ya international OK oyo ba bon na minito na ba o tigana meza na mutie OK et ça la bien pour nini ba o ba e bilangi te OK to soutenir na bato to appuyer to sauver ba tout OK ezala ba angolais ezala ba congolais donc batu nyonso quoi to biso tout international voilà ozala wapi otalango osena yango est-ce que ça na batu déjà bazo ba ochadi aba maboko parce que déjà bazali ba boss lokola ba Pablo Kini wana OK wana vraiment masanga vraiment wana mastananga vraiment makila les déclarants comment tu vas mastananga moni ngai ba vie bon na habité bien na bien bien bon so yo papa na yo ba calcul ndetse ba vie photo to droit ndetse pon tala tene ndetse ba vie ba vejo ça ah OK ndetse ba pe à son âme ba présent Madilou
Iromana ya kala na mkili. Wana nde ba vie na yo. Bangonde be ba vie. Bagustu lunetu. Okay. Sana bangoto melakana mosaka. Pasa ba masa. OK. Masa les deux petits bena bazo pensene Nicolo vraiment faire avec Fali Poupa. Ouais. Banze ba petit na Nicolo. Ya ilux est-ce que ilunga ya ilux sora ka makambo wa attaquer yo président. Awa bolimisa awa na toyepa poto moi j'ai des quoi ndenge zala kaka est-ce que sokutani na président die le boss die le machara nzambe sokutani na ye on peka masanga aji naona ko lobela me OK sawa te soki to si émission OK donc ça que na suka to déjà to vide mission to zira maman a jamais alors banga na ndo mutu ko menacer ka miss ah spectacle na plateau te baba te belle peu na génération na biso azap balata ba lunette OK mais pour alors là on a passé voilà oh et moko eza bukoko OK moko so ki ekoli mingi OK Yosko lunette eza miss to eza lunette normal Coco là. Wana mama susuki okepa. Nengezala kaka. Voilà. Ce qu'on a bandé tout le monde ba massa na yo Gédéon Mercedes. Gédéon Mercedes aza masanga. OK. Amasanga. OK. Et yango pe en plus to senga na bango nyo ba masanga tout. OK. Ba masanga tout vraiment. Et ba soutenir œuvre oyo vraiment tozo appuyer Mikolo. Vraiment. Vraiment de la posa na bango ba masanga tout vraiment. Na compter bango te parce que baza ebele. Baza ebele. Tout aza masanga. Bango nyonso baba massa. Oh ebi ka masanga vraiment. Dosenga vraiment. Bo soutenir. Et là vraiment tozo appuyer Mikolo. OK. C'est bon. Alors nandenge au monde ilaka osela musana yo. Nabi ke ba massa na yo. Bon, ba massa ya président Hiro. Ba venanga na ba partenaire nanga. Dans PCP ya Robi Visor. En tout cas mes condoléances grand frère. Uto pètre maman, nzamba pesaki, nzamba pe mutazui, nzamba consoler libota na musika na pene. Toza toujours ensemble. Ya Robi Visor te présenter yo mes condoléances na biso et émission awa biso ezolela na yo. Pe na PCP mbote bongo pa ya immédiatement iPhone. Pesio mote sigozali. Si ça les matadien, yé pas ça mon matadi kota ba boma kuna. Yé mambo ba téléphone Android, ndeza beaucoup tout. So to bois ke ka libanga si ça les matadien na bi que c'est moi kala. On a habité tom sous massa no pera. Si ça les matadiens. Si ça les matadiens. Les matadiens. Yende aussi ces missions boye to ke mbamo ozupe ba téléphone sous. Il faut attendre ba 2-3 téléphones pour ça rouper bien. Pour yo mondo za makambo. Si ça les matadiens na pesio mote sigozali. PSP mote pas maître Boloz pour chez Luanda. Maître Boloz pour chez Luanda. Président Hiro ngana mboko na loko kabelote à part relation. Oh oui, vraiment. Vraiment. Le bosso on a sepeli na vraiment na ipsona yo. OK. Ça l'a vraiment plaisir. OK. Et na ba petit nga pe naza na bango. OK. Ba meme. Barabaya. OK. Balingi. OK. Na bango. OK. Autant voler là-bas. Après tout côté équipe mignon soit mon équipe complète. Toto sinale bango to tina équipe na biso L7 Ari si vous la minde mana pesio mote si Rosali to très fort Walter Boubouanga R10 na pesio pe mote si Rosali ça dit bon ba bandeni ba bouger na moni et pas na pena discipline ya makasi président ina plateau acteur batikali libanda donc ngomoko na etsali bango te ba petit bango bazo ba petit ba leki. OK. Tebe ngona kiyombe ba bande ko ngai. Bazo ba leki nanga bazo libanda na esi bango te. Ozo la ngalo kala mi te mais moi j'ai des cadeaux à vendre la
style Angola. Ok. Style Angola, Gaza. Et le côté. Donc, présent, notre très fort camarade de ma patron. Ok. Boubaya, moi, Gazo Zabanini, bon, mon a présent ça dans l'émission. Vraiment. Bon, présent, oui, puis va tout bazar le na moi. Bon, disons, oui, c'est vrai, bazar na moi, taille le quoi, bazar puis artiste. Et n'habite sur Webi, artiste, moi, bien un DJ. Bazar puis na qui ça DJ. DJ, apa dah? DJ, artiste comédien. Bazar na vie de loin, boy. DJ, avec ta musique? Artiste comédien. DJ, DJ. T'es naibete. Ok. Naibete ni kompo DJ te. Ok. Bongo kela yangani. Kela ngal pe naibete? Ah, yum tout temps comme on est bien beau, kela bi kela te. Yo, na zolan la nengo osoluba. Kela yangani. Naibi kela yangani te. Naibi ni DJ ni kela yangani. Eh, mais ouais, quand même grand P, eh bien. Grand P. Bon. Nai wakana ba réseaux sociaux. Oh. Grand P, ponga ma TikTok oui na tala kana me emoko so pa pe. Tana mo tana ngamoko boya mukie mais na umla. Amuna oye distraction parce que mon oui quand même grand P. Grand P. Grand P. Naibi na tata ka pe ba makambo naibi mana tala kana la nilango. Yo na za oza mkolo. Bango bakutena kana na masanga follow me day na mona bango bale. Okay. Na pechi na nga fali pupa na mona ba gampe. Na tegi be ma pechi na be ma ta kose. Numela. Na wiza. Na biso yo na grand P sko na za mkolo. Yo na grand P. Ah, wana mkolo na ye. Yo mkolo. Ya musika. Na curiosité na ngeza kana suka na iba. Si c'est mission. Yo pe ajina nga. Nakolo gana nga yo me. Ah, bino watamboko yo. Nga kama polmi fa. No. Boyeba nini? Wana pena na PCP na profiter na PCP déjà, mbote na moto ba bengi fisekiala le député na PCP mbote lisusu bongo na le boss Bionic Banda, j'insiste, Bionic Banda très fort. Il y a loge Zéphérine Banda. Na PCP sous bon mbote côté ya Kisasa et pas il y a Mireille Polo. Groupe P Awabiso International, artiste tout na PCP non. Vraiment mbote plaisir à tous à la même ensemble de la minute. Na PCP mbote bon on intouchable et de Muzamba, Muzambio na PCP mbote sur Rosalie et ça la toujours bien. Na PCP mbote bon lisusu na Omba Bengi, maman sociale, Tania Moulumba, Tania Louf, on a pu se monter. Vraiment, équipe déjà et s'approcher pour que Bakota Nenga Rezalaka, Babi, quoi équipe internationale. Tania Moulumba, maman Louf, on a pu se monter Sigozali et ça va bien quoi. Laetitia Boubouanga, on a pu se monter Sigozali, pour les Libanga, Laetitia Boubouanga, très très fort. Maman na Pauline dos Santos. Yemoko. Abaranganga. Chef de guerre. Abaranganga. Même des étoiles. Ah, Yemoko Balingi. Yef nga fala mata. Ine po bo sala. Atala ba petit na baye. Bango ifuba sala. Bafaza paso faza. Balingi yako fonda na tikeli ve ma ba petit na nga. Vraiment. Bafonda ve ma. Oh, président ça rappelle, président qui n'a pas eu bino. Vraiment quand on président pour une moko ba mingité. OK. Bien donc, ici tout ça toujours là innovation. Vraiment. Innovation, bien il reçoit bien ba style mon bon. Vraiment. Ils a dit compter. Ouais. Donc c'est parce qu'il y a un gars qui peut présenter. Donc il y a tout déjà présent à l'objet. Donc il y a compléter le collet ça. Exact. Alors Abaranganga, ça lui fait plaisir au babé na yepé Kofi d'Angola. À chaque fois, na on nous créé comme Bablo Rassik en tout cas. Félicitations. Ouais, merci vraiment. Na idéologie oyo. Ne bozo se soutenir pour que bo tout mo la bende les gars ya moka. Félicitations pour l'émission par rapport au banda na niveau le na moni pe pas différence, il est côté moins bien. Ah OK. Innovation côté makamno pe ezali. Merci vraiment. Ah Wabiso Ah Wabiso. Na solalo mambo.
Ça dit, on a de la route dans ma mounion. On a pas mise en place. Mise en place tout dans la Ingénieur de guerre Mungoma, quoi. Vraiment plaisir. Abara, en tout cas, président de Lobine et tout. Moi, bateau, balingarayo, puis basement, ma banga rapide, puis ça la paie bien, quoi. Ouais, on a fait ce mot de Zulu Arkosi. Zulu Arkosi. Il y a un vice-président, il y a Maramon, il y a Libanda. On a fait ce mot de maman, on a bougé ce qu'ils ont dit. On a fait ce mot de base, tout dans la bango. Dans le groupe Les Internationales. Vraiment. Bachana, Finda, Coucou Famosa. Donc, tout ça, et puis moi, la personne qui est Marius Nkosi Moutokozwa. Voilà. Quand à Paris, le président m'a tombé, l'auto tombé, Marambo, il n'a rien eu. Mais tout le monde, tout le monde, tout le monde, vraiment. Pour Marambo, tout le monde, sous soutien. Danger. Oh. Déjà, je vais venir pour la baba. Non, mais moi, 2-3 personnes, parce que moi, je peux ça la paix bien, quoi. Bon. Bato balukana lo basiko na lobby. Boka. Wanai. Idole nanga. Donc, vraiment, la pesi, merci na président Iromani. Na style Oyo. Aye, na moto bête avec Abaranga, chef de guerre. Avec Balingistar, Famosa. On a un esprit, j'ai l'équipe toujours. Vraiment. Sans oublier, Foné Nanga Walter, R10. Voilà. Je vous salue, mon vieux. Ok. Blande Wanza, papa na Eliakim. Blande Wanza. Na Keila Wanza. Voilà. Ok, en tout cas, vraiment. La Di Maria, double plan à Lyon. Vraiment. Maman Béatrice, là, au Boukacha, Louise Avoumoudi, toujours Sarah Madolina. Pour soutenir Misso, s'il vous plaît. Vraiment. Pour soutenir Misso dans la caméra. Oui, ça la peut bien. Alors, Balingi, moi, des personnes qui rapidement pour conclure notre président. Quand on balobara, on a raté. Vraiment. Ah, il y a un libota. Vraiment. On va star na bino bango. Donc, tout ça déjà na terrain. Voilà. Donc, si on soutenir, était. Voilà. Louise Avoumoudika, direction allemande. Na bosanité Sarah Madolina. Plaisir. Mon vieux Blanchard, Rico Ferre, direction Suède. D'accord. Ok, merci vraiment beaucoup. Danger. Président Manger, Manger combien Michel mon vieux. Il y a Alain Visor. Vraiment, on appelle si peu bongo, on va tenir sur Bolanda Bisso. Oh, yo, namoni, et autant moulana. Ok. Au certificat. Oyo. Ok. Oyo. On a passé émission. On a enlevé la certificat Oyo. Certificat Oyo, ils ont propos ma moto au sala. Pas même un mois. C'est ça. Tout ça, ouais. Et on a présenté certificat Oyo. Donc, groupe Oyo a sélectionné. Donc, tout ça a certifié. Oyo. Et aussi dans le ministère, il y a culture des arts, il y a Angola. Donc, bah reconnaître Bisso et qu'il va humoriste, il y a Angola. Merci. On va toujours représenter Mboka. Vraiment. On a dédié en haut et merci. En tout cas, très fort. Fabi, équipe internationale. Vraiment, merci déjà, certificat. Alors, félicitations à vous. Ouais, merci. Bon, ça, bien, Mbabia, vous défendez Mboka. Ce sont parmi les artistes où ils ont mérité vraiment soutien à Bino. Et puis, vous êtes belé. Boss, c'est belé à Mboka. En tout cas, vous soutenir l'équipe pour ça, Mbabia. En tout cas, félicitations, tous ça toujours ensemble. Donc, prochainement, normalement, va soutenir président. Va soutenir président pour la taille, vraiment, va soutenir pour la taille. Va soutenir président pour la taille, quoi. Vraiment, va soutenir mon pour la taille, vraiment. Pas bloquer les grands déclarants. Vraiment. Bon, c'est bon, bah, c'est en tout cas, on a bien nous pour bon, on a bien pour que ça va bien. Tu y a bien prochainement. Tout comme ça, on a président pour président. Après, ça peut moi ma dédicace. Vraiment, toujours. Double point ça. Ouais. Capitaine de l'équipe. Voilà. Vous êtes vraiment nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission Awabiso. Voilà, nous sommes arrivés vraiment à la fin. Un grand merci à vous. Merci à ma partenaire Nyon Sorbosa Kandi Bosalawana. Abonnez-vous massivement sur Miss Girl Télévision et surtout vous partagez émission Oyo. Vraiment, n'a pas te belé parce que émission Oyo, il faut comme partout dans le monde. Nous allons présent Iroman
muto aza na makambo na mboka. Alors président to comme na biso na suka bato balingaka yo ba master na yo ya ba boss bazoma ba mbote pe sala bango pe bien banini parce que Ben Jos Mambimbi les boss master na yo azana besoin pe libanga na yo bote Simplice Malonga ala pe na posa libanga na yo pe ça l'était bien oui partout qui a ma lumière ya lema wana bango tu vraiment na ça malonda pe disons donc master na yo masarangai ba mo batu na yo pa nini bazando ya pe ba libanga pa na yo moko isala bango bien bon tokende na place na komalaki na rua 0 OK président na rua 0 Haute Santo mbote papa Tiniko OK mbote na bosani pe petit frère André OK mbote pe bon j'espère naza ebele ya basi bambote te OK bao bazui neti boss bionique banda pe ana besoin mbote ne possible ye pe vraiment robosana te voilà mbote vraiment papa isoka papa afande vraiment mama nani mama étoile OK mbote vraiment ngai vraiment iromani OK très bien tozakina tokosi tozakina na président Hiro. Nous sommes à la fin de notre émission. En tout cas, Tokutani pour Mbalasima. Pour Awa et Arabiso. Par contre, Bazara Kuna, mais Awa Pena et Arabiso. Bolinga te, Aki, Som, Jinoj. À la prochaine. Ciao.